Solo la vérité. Frère, c'est là 450 émissions. On a descendu à Zobozi. Mais jour on a roya. So na beti moko. Na yebi place papa aminora pasi. Nga mingi. Na yebi place muta otinda binora pasi. Place muta tinda yo bino. Ora pasi na yebi. Place tuna bina nyeta. Fali kanda afandi wana kifali pupa na ye aigle na ye. Ayeka atindi mwana wana waya kofingele héritier quand même. Tout ça mutu na muta kuma luka neni na obimela. Fali atinda ba direct baleka ka siri soule. Soule muta zwaka bango ta memi bango kuna na ba wana ya bed a chaque futa bango bambongo. Zo comprends? Pour finga baninga mususu. Pour finga baninga mususu. Intérêt ya Fali zani. Intérêt à Fali za ce sont des faibles. So finga héritier. Boy biter Fali za faible. On compare héritier on a Fali pourquoi? Parce qu'il faut autant la paix carrière héritier nenga mieli. Pour comparer kate bato bako compare ta faire na Fali. Tongo chaka héritier za leki. Tonto ba lo mama ba koko ko faire ça na droit. Ya ko déclarer ba koko lelo mani ke zo finga ko fi passer ba bengani babi akoko akofite. El pia ka los pa bimi na Angola. Pia ka ya mabe na Luanda. Ba lobeli yango te. Faire gola pour Jésus de Nias ayena zambala na ye etere Yesu. Et qu'on délivrer rumba depuis qu'il peut pomba niasa bimi et très cooluna ya niance what boss c'est lancer bongo moi ka sinjo afingi lobby ayo loba mama malamu pona sindi donc maman na yeba lolo to isa ka vie a garder ne silence watu musu azama bato Hollanda te combien de ba campagne ba seli ko fait le média ba justice par-ci par-là nzamba sauvaki non parce que c'est un magicien et non parce que c'est un marabout parce que nzamba azali ko zo mona bolamu Pazo la batu Valdi Tambwe. Soit si c'est mission na zonga na moto chez bango. Comment na moto comme na niveau moi na loko Alexandre pour ma parfum. Alexandre na premier no ya ndaku. En tout cas que son âme repose à paix maman na biso pa otiko dai. Nazaki na biso bino ke maman ba Alexandre vande na veni moko. Si Alexandre wanga na ki abika yebi biso te. So peut-être ba ko sur ba vidéo no ba tu batala onka ba warrior. Ba warrior ba za ko peuple manipulé. Les autres peuple ba za na boumbu ya Égypte. Ce sont des warriors. Les warriors bazar le roi peuple bazar en Égypte. O bazar manipuler, bazar fouetter chaque jour. De ce comme on a ban le roi Alexis. Et na te fait pas le mamba musique en tout cas. Merci pour musique yango et bonga. Te faut bien to ko misaka nzambe. On dit moi même à faire combattant au photo betela bango maboko. Solo la vérité. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet au débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle.
Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga Paris Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya Putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande banyengeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier savigné biso na aussi sangonga moko fona benga bat misusu. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Pas solo la vérité. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Analyse et débat, émission Oyotoé la Rabino, vérité en face comme d'habitude. Merci pour la reproche, l'encouragement, merci pour Bozo Bengabiso, Bozo s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso, la chaîne YouTube Oyo et la Rabino, vérité en face. Le ton ba congolais Oyo, le Oyo, ba lo barabie, na marambo to kosola, ton ba sujet important to meko de côté on a bango, et ça vraiment très intéressant. Pour la communauté Nabiso, c'est très intéressant pour la communauté Nabiso. Tomé ko de côté on a bande ko na to na Gilit Molobeli, to na Lisette et Fongi. Tomé ko de côté na ba sujet Oyo, to na bango to meko solango lelo. Merci ndé Bozé Belé, merci na Oxy de la République pour la réalisation, merci na Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, partenaire officiel. Merci na Ivan Tumba, patron en cas Vex. Merci na les tout puissants Junior Bongongo, n'oublions jamais. Et Chancel Mbemba Nzambe ya ballon Nzamba bali Chancel Mbemba to pesho mote to pesi mote na gelo kanga Roi Bilamba Kilin Tsumbu choisi Matata Ange Céleste patron des patrons et puis casque serré ka poison passer un lot de grand car ya mongo très puissant banda botama les fati. Gilis bonjour bonsoir. Ouais, bonsoir Megenyema et puis bonjour na bateau to barozabiso na Moyi, bonjour na bango bateau to barozabiso na Poka, tout cas vraiment bonsoir na bango puis merci na puis merci na équipe technique mobimba ya solo la vérité na opportunité et en plus na temps et puis na faveur puis na accord au bapesi pour na tous espace ya solo en tout cas merci puis bonjour et bonsoir. Lisette Fongue. Bonsoir bonjour. Bonsoir Migenyema, merci beaucoup na ba téléspectateurs ba Talabiso, bonsoir na bino partout bozo Talabiso, Oxy de la République, bonsoir, bonjour na ba Air News tout ba Hollande émission o ba mbote na bino partout bozali. Voilà, tout ça na mois janvier n'habité soki bozo na ba fêter ba anniversaire to ko souhaiter ba ensemble ça bien na mois ba fêter ki na ba ona ba fêter te o boyebi na mutu so baza. Ouais, en tout cas ba tout ba fêter on a évité je pense que ça mois ya janvier. N'habite na mois janvier à tout cas bazarebe parce que c'est le premier mois bato tout abota remarquer na mois au bazal roi bénédiction ya année babiso to landaka na sima de toi quoi accomplir à tout cas merci na Anel Kamushini joyeux anniversaire à toi et na benga ke ba fossette parce que depuis poto c'est que chasse ça là mamba depuis lo nazo ka bati na poto ndeza kata mutaye poto ba komo ba no te biso to ko na poto mais na poto Anel ka sala ka mamba bien à tout cas Anel ka fossette joyeux anniversaire à toi mon frère là aussi que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. En tout cas, Bagsana Oyo et Zanga qui bande tout, va botama na mois janvier. On a ebina, en tout cas, joyeux anniversaire. On a ebina Nzambe ya likolo, o apesa kapi o ya salaka, arobakise la bino mais ming ya bino na boki on ka côté Anel ka ba fossette parce que y a des charges na bino ya janvier. Merci. Ozana bateau babotama na janvier. Nazana bateau vraiment te mais nazo souhaiter kakanen kaba fossette ba joyeux anniversaire. Na bateau nyon surtout au babotama na mois de janvier vraiment ba joyeux anniversaire na partout bozali. Voilà Migenyema. Voilà Molobeli
depuis que Pomba Boni Bassang, en fait, on a des termes analyse, parce que, en gros, on a porte-parole pour le Bandeko Badi Chance au Talon Mokalelo, porte-parole au Pina, Moussa Némimi na poto. C'est-à-dire, Moussa Némimi na poto, votre verana depuis que Némi qui a beaucoup travaillé, Tissiko, depuis qu'elle a date ébélée, moi, ma précision sur les alamoutou, il y a ma place à Robert, pour le Bandeko Balingara. Musique qui toque on dit biso depuis en tout cas ba tutu balingaka ba musique quoi puis ba musique quoi c'est parce que mon biso ba musique quoi na ba musique quoi c'est baza ba fanatique ya dépliquité ba musique quoi c'est baza ba fanatique ya la bonne musique donc ba to balingaka musique ya vena biso Rambo ba to balingaka musique ya Ferregola ba to balingaka musique ya Madilu System ba to balingaka musique ya Lwambo Makiadi ba on to bengaka ba musique quoi et puis ba musique quoi ça tout cas bino tout. En tout cas, merci na opportunité puis na chance bo pesa kanga lelo naza na poto puis les deuxième émission na ngai na plateau ya Solo la vérité. En tout cas, merci na ami Genyema, merci na ba abonné tout ya Solo la vérité puis merci na Orsi de la République moto asala ka kazo moto image obima lokola moto ça l'émission na kati ya Tour Eiffel na Libendo on dit ba sala ka yo na nsela moko. Donc en tout cas, merci na depuis que Pomba, mon patron, là où Azolandangaï, puis na famille Mobimba, bébé Brandy, pourquoi pas notre bébé Leslie. Ouais, on est de toi qui peut te rouler la tête, toi qui est beau côté, toi qui toujours pour te bêta bandoule na biso, donc tout ça, bon, on a pas concert na biso, depuis que Pomba Nias, à partir déjà le 18, tout ça, bon, déjà na Rennes. Na Rennes. Mboka balandu muzinga. Mboka balandu muzinga. Mboka ba Thierry Finit. Na Rennes. Mboka na Rennes le 18. Donc tout ça il y a Rennes qui déjà showcase. Ah, déjà showcase. On ça showcase parce que to beta qui déjà. Ouais. Parce que na poto mutu monta le baki oya ka beta soit ça ndénité parce que ba ve na biso bo kechi wa yambazana. Donc to ya ki to linga to respecter ba ve. To ya ki te poto ça. La raison pour laquelle vous beta ba salle. To beta ba salle moko boye parce que to lingité to choqué ba fait na passe au bazaka nango ya peuple congolais azokufa na azo sala en tout cas moi to monaka phénomène combattant moi to monango mabe moko pe moi to zongaka to monake eza nango moi jar kaka donc to boya bino to wana na Rennes bon on a depuis Pomba yé moko sans musicien sans moto kana animateur na biso ba wana showcase et en plus ça pratique le 22 avril et ça déjà moi, mon musique, déjà, c'était le 22 avril na Orléans. Bana tout ya Orléans, en tout cas, tu as ça place aux musiques et bêta matro. Na Orléans, Mboka ba Sami Fumous. Mboka ba ya battu belé vraiment na Orléans. Orléans. Tu bengi battu tout bazana ba province ya pembeni. En tout cas, ya moi za lokola concert événementiel. Na biso ya depuis Pomba Nias le 22 avril. Le 22 avril. Na Orléans. Na Orléans, tu bengi sibino tout. Boyawana to linga la bonne musique to linga depuis Pomba to linga batu tout ndenge musique ndenge kenda bana ya Paris par-ci par-là ils ont une heure de Paris à Orléans une heure de Paris tchajip na ocha mutuka na ocha makambo na yo to yeso to beta concert à live bomona ba danseuse bozole la batika la ki to mona ki monte depuis que le ba mamone ka boy batu bandi makate baba ki te ya potote mais to ye poto batu ba comprendre sur la concert on a un concert so d'abord mon église mon lobby à lobby c'est que depuis que Pomba ndé à lobby bon mon a ba danseuse bon mon a ba danseur bon mon a département oyo to bomba ki bango po ba kita présentation na monso kozala wana dans la 4 danseuses ya kanda o ba yeko 6 mamba ba danseuse tout awa ko tout te me ya Congo parce que to vivaka te ba yeko 6 mamba robina. Bon, on a bon sur le 22 avril en tout cas. Merci, bino tout en tout cas, bah date au PCP. Déjà parti à samedi, tout décalé studio. Samedi déjà Nias musique qui m'obimba au grand complet. Tout bande déjà studio na biso. Moi tout le bas place précise mais c'est passé par exemple boka la biso vraiment tu to maîtriser on a bien mais à partir déjà samedi studio ça ko banda mutu to lingi a contacter pour na libanga pour na dédicace. Pour na makambotu ako bien absolu na 0 75 84 56 0 67 0 75 84 56 0 67 on a numéro ya administration on a numéro d'administration soit tu reçois Gilles Kango Molobel soit tu reçois patron soit tu reçois parce que ça numéro ya administration en tout cas et puis pour na
featuring na biso entre Déplique Pomba na Ferregola ndenge tolaka kiba na mokili na yebisaka bato migenyema na Congo to na Afrique ndenge papa Wemba bakufa na mboka bapaya pona drapeau ya Congo ndenge ve na biso balutumba bato tu badalo baka mbule kobeta kake kole ekolela ndenge le padre Ferregola Jésus de Nuance aza le seul musicien artiste parce que valoriser la rumba congolaise, valoriser la culture congolaise. Aboya kokoma na niveau ya ba décaliste, aboya kokoma na niveau ya ba rappeur, aboya ko envier, boye na boye tout ça. Siko lelo, bat ba komona featuring Ferregola Jésus de Nias. Na Pomba ya Nias. Na depuis Pomba ya Nias. Po jour wana ko za mabe. Ferregola Jésus de Nias ayena zambala na ye, etaka Yesu, ayeko délivrer rumba. Depuis ki pe Pomba ya Nias abimi etare kuluna ya Nias bat ba ose lanze bango na les chesi na ye Pomba Nias abimi wana tous les Pomba tous les Yankee ya poto ya par-ci par-là ba ye ya mabe atoro to sekeli kaka na département ya dédicace déjà ba yemba ki papa na mwana faut que respect à Ferregola non nandimaka te ke vio na kozana na respect na façon ya kozala na batu bongo te ce artiste congolais to ba kozala lokola VO en tout cas rien à voir le padre Ferregola Jésus de Nias moto ya Yambo moto na biki rouge dans marqué rouge avec au corger stade des martyrs le padre Ferregola Jésus de Nias moto ya Yambo. Merci na bande koto ba biso, merci na présence ya Lisette Fongi. C'est-à-dire tout tumbata ba musique, c'est-à-dire la minute faut longo na casquette à Déplique zonga congolais. C'est-à-dire zonga pena na drapeau mboka pona on ya mboka to analyser ma itali musique itali mboka itali ma belé et puis tout ça là bien tout ça là na fanatique à mais vérité et benga ma kombo ya vérité noir ezala noir pembe ezala pembe tout l'autre tout tala na internet na biso ke bino tout bomoni bozo mona bandeko ya basi pe ya mibali bazo attaquer ba artiste mususu bon kilit pour le dinaro l'action monde te bien mskolekanga lisette pe na rôle l'action te mais comme on a bandeko belé ya mwasi to ya mobali pour na précision na ba kombo to tanga te mais toujours mona na internet baloba malamu ya fali moko aye na kombo héritier na ebité ceux qui va foutre combien pour à loba makambo ya loba pour na artiste le héritier jusqu'à na tina niveau ya ko lekaba fait koko de tina vie privée ya héritier comme on Alex on a évité soit foutre combien pour ya loba bongo pour ko loba bongo ya ngoza musique ité musique ba musicien na biso photo comparer bango na album na bevelima héritier nda kuneza la 2 chambres za la 3 chambres za la chambre moko za nda kunayi za vie privée ya artiste le pango na iso ba melaka diemba biso na poso oyi bango ti parce que ba musicien ko de belé Amérique ba melaka diemba devant caméra eza vie na ye etali biso ti batu oyo ba défendaka fali pupa pour tous à la vrai bazoya na internet na niveau ya mabe ya critique tina vie privée vis-à-vis ba artiste na biso à part jeune Alex si to pena maniki le loyer abeti ba dégâts mais to ba non na mambo etala ki héritier parce que et déranger batu beli franchement to comparer ba musicien ni na loba musicalement parlant na ba album na bango neti par exemple nga na loba selon le 18 décembre ils ont 2021 si je me trompe pas son abo simbo rappeler fallait bimisa album héritier ba bimisa album par rapport na album e beta ezara héritier par rapport na mingi matoyi na misu na album e sera succès na des albums wana ezara héritier congolais nyoso ayebi ki album héritier to bimisa dernier album ne sala ki maman na succès et ça maman na succès puis ça maman na succès par rapport à album ya fali il fallait ça style mususu héritier bitara rumba ba réseau c'est belé parfois héritier ça la promotion kitoko musicalement par là tu peux comparer ba album ya ba artiste pour no eba kena na sali succès na beti to na betiti to ene makamwa stade fali atondi si stade ko le ka héritier to comparer ba musicien na biso bon to tika okota tina ba vie oyo et déranger artiste azape na bana azana famille azana ba relation azana ba connaissance azana ba belle famille tina ba point wana vraiment moi je suis désolé e ba ndeko tout ba travailler na fali lelo ko permettre ba tout ba finga ba tout na niveau wana non franchement
N'habite ngana on choqué déjà mais ils ont parmi ba sujet au fallait tout les continuer ba série to yambi briefing nanga o na pesibino comme flash on le beso ko lo bani na sur télé vidéo. Ouais, en tout cas mingi vraiment roloba makasi c'était parce que tu es bi que nde to roloba mutu na mutazongo par rapport ya ye et puis mutu na mutazongo na façon na ye. Déjà sur la première question na yo et retourne que si je me trompe pas makambo mutoye pour na mamba musique ma continue na mambo ya ndako. Deuxième question ça mambo album. Troisième mais ça bon au stade ya fali na hérité ça après to kota na makambo mususu. Kota là déjà pour na ngai na hôtel ko lobana bino dernièrement na ça qui émission en tout cas j'ai été choqué même que les qui première émission na ngana salle pas na omi gagné mais très chroniqueur ou journaliste musical oiseau ça la lelo fierté s'il faut dire la vérité il y a musique ou il y a chronique congolaise et puis africain parce que nous sommes des africains je sais vraiment musa na ndenge longo bani nazaki na Afrique nazaka même pas même ezaka na tamako biso to jijaka pe migi na ba façon il faut que juger mais lelo tout le monde que non migi osala musala ne comme il faut. Première intervention dans l'émission, en tout cas, j'ai reçu même des injures au bateau. Vandi, il fallait même que s'attaquer dans le pays à Gilitz. Momoni tellement mutuna mutu oui tu as na télé pour te le baquer mon tanga mingi. Moi je suis ceci, c'est là ngai boy mais les compteurs zalara tant bateau balanda biso ba comprendre na bango que non o ezaboy. Oui, ça boité. Na mon équipe, tu me souviens qui peut nous ingérer, pour nous finir, pour nous baba n'importe quoi. Argument ça t'es. N'andinga qui ça sans argument, sans koloba, sans ni tout ça. Et ça les gars que non, koko ça. N'aime ça comme migué na plateau na yo. Après on a compris artiste le la fali ça comme on zanga argument, bateau ba lobela. So on zanga argument c'est artiste au travail. Migué vient na so fali. Fali ala ma bele beaucoup commenter ça ko finga bateau. Ça bo finga migué ne tinga bo finga na par rapport à quoi na sali nini. Et puis quand tu finis, on a une vie, on a une souffrance. On les a dit fait jamais au grand frère. Au grand jamais. On comprend. Si vous fallait un argument, si vous avez un argument et on défend l'artiste, bon à ton finger hérité, bon à ton finger syndité, bon à ton finger confité, bon à ton finger ferreté, ce qui est vraiment artiste a un argument. Donc si vous avez un comprend que c'est l'artiste a un argument, parce qu'il faut un argument dans la télévision que l'artiste a un argument. À Salibou. Miguel, excusez-moi, pardon. Vers un argument. Il fallait pas un argument. Aigle. Aigle, c'est un argument. Un argument. Mais Azande entouré. Et pas ya batu oyo. Bazo comprendre de to bazone di maté que non bazana muto azana ba argument. Si koyo et comme peut ko sala que le kola batu azana bango. Bazo comprendre de que ve azana ba argument. Bango peut ba koti na même liste wana. Ve par contre la même liste wana. Pourquoi non lobani na sala qui a une place de kolanga moi ça vende. Na lobika o ezala ki vérité. Na expliquer ka bato makambo zaki ya solo me moni mutu mususu aye. Azolo ba makambo oyo na mokili. Ezomona keza lokuta. Mais lokola bato basala ki klamoko boye. Moto landa lelo chroniqueuse moko boye na réseaux sociaux nana boduga s'il faut citer l'air non. Nalandi nana boduga lobi maintenant biso neto zaboye to ko sala mokili na biso monde na biso village na biso makambo tout mais nana boduga tu es passé avec combien de musiciens maman tu es passé avec trop de donc ce photo le bapo tu o s'est tombé okoma mwasi ya bureau ya musicien nana boduga okoma tina niveau ya tomber mwasi ya bureau ya musicien parce que bo se faire bo mythical lâche. C'est ça, il y a un lelo, de konabiso, moi si il y a chronique, toujours musical, il y a kapona ko lo banabino. Bon, mon eke le ko la yé pour nous faire maintenant. Parce que bon, mystika qui, lelo yeba yeke nga fona koma moi si il y a bureau ya musicien moko boy pour na koma na place au naza. Maintenant boduka en tout cas limbi sanga na bisoza na succès. Ce peut-être ba ko sorba vidéo no ba tala onka ba warrior. Ba warrior baza ko peuple manipulé. Les autres peuple baza na boumbu ya Égypte. Ce sont des warriors. Les warriors baza ko ba peuple baza na Égypte. O baza manipulé, baza fouetté chaque jour. Baza kufa na souffrance ya nzala chaque jour. Ba na posa ko ka musique ya bato mususu. Mais baza tellement na boumbu.
Moi, bayo kango ezate. Parce que ça va peuple moko manipuler. Ce sont les warriors. Idem na yo nana boduka tuka na oki mawa. Na raisonner nana boduka o ya kala o nga na ebaka. Na nana bodugo na mwenda bime. C'est des choses différentes. Vidéo ni nyotala ki nana boduka. Poto yeba makambo pozolo. Natali bena nana boduka alobi ke no bango bakoki kosala mokili na bango. Na Congo bazwi place moko ya Gaya. Nesi ki pet ki tele tonini batie fali roi na bango nana ketchup reine na bango na ebite so bacha sindi 4e femme donc bango bako sa mokili moko ya bongo ya bango parce que babosa na ke ve na bango ana ba sitel mebele parce que ba bureau na moko batatinda ba finga bako motanga ba basi mso ya kuzu en tout cas mais na biso nana ketchup faut silika c'est facile à taille moko ta to wela ka libala ko faut silika ça la peine que notre comprendre que yopé aux aranazoua mobali pa linga ko ya solo pour vrai love zou ezanga te so love ezanga o tout mobali aloba oui te mais eza so love te ta wana beaucoup ko ça na cop musu na 4 fois bisa biso vérité ya cop wana baloba no shiri nanga za motambo automatique e kanga nyame yana nyame boma nyama photo ye bango siko toujours na terrain ya makambo héritier o déranger communauté congolaise et déranger ba papa. Makambo héritier ou déranger communauté congolaise. Yembo mais le manant pas héritier tali ba congolais. Premièrement. Est-ce que Mouto lobi la famille premièrement que héritier ça saliti premièrement ba leader rebelle na Congo. Ba leki héritier ezakaka na carrière musicale première ou soit la carrière musicale mais surtout dans la carrière musicale héritier fait déjà la musique na Saint-Georges. Moi je suis de Kitambo. Héritier fait déjà la musique dans Saint-Georges, en tout cas, à Bandakango peut déjà avant. Tant qu'il fallait pour pas bête pas scellé, et pas scellé, bête à concert, pas venir mon ami Joël. Mon ami Joël, il a dit que c'est parce qu'il pas comme à côté à Batoana. On va pas na quoi ya lycée Bolingani, avec Nabiso. On a déjà, on a mon avis, nanga, pas venanga. Bah, bon, d'abord, mamba oui, rana jibenanda kuna biso. On fallait pour parce que bazaba musicien, il y avait une personne scellé Mobutu. À l'époque, ils scellé qui binda scellé Mobutu bakabona Doudou. Déjà, ceux qui ont scellé c'est la deuxième équipe, ils ont héritier. Donc c'est héritier banda pika kolanda na sima. So héritier banda ko beta musique qui m'a autant antique. Attends à peine classe héritier ça bien antique bani tout ça. Déjà comme on a bana le roi ba Alexis et na TV pas le ba mamba musique en tout cas, merci pour musique yango et bonga. Il faut bien te commissaire Nzambe. On dit, moi même à faire combattre, oh, faut te mettre la bango maboko. Pour ceux qui les faire combattre, ça la kate. Musique est comme un niveau comme la té, mais les lots battent belé bako lo batté. Venanga pas paroles, aibi mambo na lo parce que bango ba banka, ou ba vivre makambo. Déjà avant. Les lots mon na quoi Alexis. Nga za témoignage pour hériter watana benga on a le besoin vérité. Nga depuis que bimisa album hérité bimisa album. Nga mna pese album hérité comme Retifumbwanga. Nga mna benga mutal bossa na Retifumbwanga nga gilise. Mais la coutane hérité fara oh tout bato le bac hérité avec les voyous tout ça mais non. Nga la coutane hérité bo déjà mona au vandi muto bena yepa na abiso gilise ça kana problème nanga. Hérité watana bena. Azal makamso a banalizaka. So ko banaliser na makambo bato ko mona ngona ndenge na bango. Mais ça c'est quoi entouré na bateau oyo balingaka hérité tellement trop. Question là beaucoup plus côté professionnalisme. Mon yo mto lo barapi. Ouais. To wika to tamsa micro wika to tumbata ba. Yo peso tumbe bile yo zika. Les peut faire loba. Côté professionnalisme art wana ya mona bon na ko benye confrère to collègue to master connaissance pour yeba ni ba kitambo na bino. Art wana ko na TV. Tu yeba ni ba kitambo te. Faut bien dire tu yeba ni ba kitambo za petit moko boye. Za petit moko babanda ko futela na avenir. Soit disant Moutamaele, pour Moutamaele atanga chika ko finga jamais artiste mbuka na ye aza salité. Déjà bazoba boso finga biso bazoba et la saka na TV. Donc congolais so zo français tenga ma pe ma bebongo za maele. Donc Mouto déjà les gars na bande de l'école. On y a na TVT o lo ba ke mi ça na salité. On la TV pour nous dénigrer musicien on défendre artistes nous là argument na ba preuve les valables déjà moi la question beaucoup plus pour la art on a so au lobby après tout ça peut dire ouais miga tout cas pour na art wana moninga dia na ki ana loba ki pour na mambo ya ba Alex wana baza clam moko ba tu batinda bango baza pena na mutu so mutu otinda bango gagner nini to mutu otinda bango eza fali
Fali muto atinda bango muto atinda to tanga bakombo za fali ba banga ba tout sur la vérité sur la vérité muto atinda ka bango fali atinda ka bango direct balenga ka siri soule muto azwaka bango ta memi bango kuna na ba wana ya beda shako futa bango bambongo zo comprendre finga baninga mususu ba finga baninga mususu intérêt ya fali zani intérêt ya fali za c'est sont des faibles boy biter fali za faible fallait ça faible parce qu'un faible ça mutu oyo pour à vivre il faut le kanasima ya bato kasi ça fali pour ngana na monate migeto sur la bien banda na zala na mokili banda na Congo tine na poto banda na banda ko tambola ko luka kilomètre gims na monyango te na tambola ko luka kilomètre ya daju na monyango te ko luka place buba na batuni bazala ra tinda ba journaliste na monyango te o za désert faranga na pas mige na tambola ba plateau tout na C awa côté ba journaliste bazala na selo mona plateau moko te bato bafingaka kaka bato mpona maître Gims namoni bango te namoni esika moko te bato bafingaka moto kaka mpona buba namoni bango te namoni esika moko te bato bafingaka bato kaka mpona daju namoni bango te donc cela veut dire quoi eza na cla ya moto moko boye akompone ke ye mpo azala oyo ye aza il faut toleka na terrain oyo toza faut totumba taba na dendo ndenge tozotumba vous comprenez. Orsi de la République a filmé ndenge tozo sala makambo. Nde bango ba moni ke pa na bango makambo za bien. OK, c'est pas la musique. Comment la moto comme na niveau mona le quoi Alexandre pour ma parfum. Alexandre na pour no ya ndako. En tout cas que son âme repose à paix maman na biso. Pa otiko dai. Nazaki na biso bino ke maman ba Alexandre vande na veni moko. C'est Alexandre wanga na ki abika yebi biso te. Mais mère ade ki ya finga frère na biso nani oh ya bandal nani. Ah merde, comme Kima. Afin de connaître moi ya bandali abina bango ki azaka na place te bani journaliste non? Charlie Prince. Non, pas Charlie Prince. Moi na bandal. Kombo so ya. OK, ayaki alobaki pone mais yaza moi na bandal biso moko toza bana kitambo te bike moi na bandal. Mais ye merde bango te ko daya to ka mokile limbisa na bike bato ba koloba. Matanga zalaki wapi? Mutakomi na niveau ya bomba na matanga ya mama na bango. Tango fingi héritier otana be jour héritier otana ba ko mama banga ko kufa. To sengi on te mais jour mère na biso aboko na biso place avanda na lopang oyo. Et puis oh ba fingi pardon lopang moko. Ministre s'il te plaît. Moni nga salinga passi. Komona ke maturité na esprit ezangi batu na mitu. Franchement, frère, c'est là 450 émissions. Ngana descenda zobozi. Mais jour ngana roya. So na beti moko. Naibi place papa abino a passi. Nga migi. Naibi place muta otinda bino a passi. Place muta tinda yo bino a passi ngana yebi. Place tuna bina nyata. Bana na tira ba faire na lobeno émission na sala peno émission. Mais jour na roya finga ngata 450 émissions. Mais jour na roya na beta moko eza dégâts. Nengina lo baboy. Maman po aboti nga migi akufi. Après une semaine, moins d'une semaine, allez-y comprendre. Allez-y comprendre Maïele quand tu parles tu es intelligent. Tu es intelligent. Maman aussi yo. Na pesa za siko na na ko polati. Vraiment nga jour maman nga maman boti nga kufa. To kangate po maman samsuba osala na ba ngami gi fona fana 40 jours. Et maman boti nga. Après na telema. Na ba no sa musala. Ozubi na makasi. Donc n'habite ba to ko na ba pouvoir likolo na bino. Bako bisope yo lala basalo bobalali basalo boya. Comment mobali maman na kufu abota yo. Toki sango ndeko akufeli mère. Nga kuna tindi cotisation. Ba camarade chroniqueur pour biso moni oya. Ya onza papa mola biso. O sala nga mabenga na futo malamu. Malamu nga na futo ya 100 fois ya bénédiction qu'on a récupéré chez eux. Keba na nenga butu na nenga moni. O mi gagner. Na biso c'est dans 450 émissions. Mais on a sali et compter pa nzambe. Tina c'est ma belle. Tu comprends solo baté parce que tu comprends que solo bateau c'est le pouvoir. On comprend? Maman na kufi une semaine ko quitter o na TV pour finir la fali héritier. Non, tout comme yopi. Ouais, c'est ça migi yango to lo ba donc tant on a na plateau on a bisaka bato mambo ya mère to na zaki sipi bato ba tindi nga ba message to ka mes condoléances na famille ya sœur na biso bato ba binanga gilis malobolo ba ke shoka ki mama sa ki église mbala moko kezanga te mwana na yo moko yokela ki o mawate tala kutu après une semaine ya liwano mama moi non Alex Tamboye sous na TV pour na ko ba n'importe quoi na comme puis a continuer moto a kufeli mama a parvenir ko citer non ya mama ya héritier Watana be goga toto ya te mais mama oyo abota mwana na ye na pasi
ateki mapa po héritier atanga ntiki héritier asomba mama na lupango asomba lupango boloba connaissance lupango héritier te héritier asomba mama na ye et puis atina bandeko na ye poto boy bisanga bino silo na sama kelele kula mutamata ta brique azalaka te hein pour le bata dadi moula ce sont des sanguinaires maman n'a pas fait franchement biso to bata vérité analyse de maman la vérité na parti prité mais maman n'a pas fait na pas si mon jour na mona déjà na pas si mon jour na mona jeune na ye na TV koloba na bité na bandeko no ba otala biso na ba frère na famille na ye ba ini amso pour di bon te ba ini était ba ye ba ini était parce que c'est là que ça na ba frère ta bota mana maman na ye kaka pauvre maman ya bato azaki wana pa lukata mobali to ko luka abimatana n'importe qui pour asungaye donc moi tout le maman bato azate aza un peu en tout cas voilà émission nazo dédié on a mon vieux Kams Fatak Grand Nord place aux Ali et na dédié on na John Dacosta Fernand Miguelo mo ngai na loba na nyosto bo loba ana oyoka na oyoka mo neti batu mususu ko neti ba garçon bo tanga kombo wana ba ba to sela ba ngutata ba émission te non to ça to lobele to gaz to analyser oui na ebi to analyser oui le mo na biso so ito lobité moni ba bêtise musude ko mokindi fallait a munene mais bato ba okitelelo fali ezaka bato wana oya bwa ina album na ye bato ba ko défendre ba fingi baninga na biso za suka na erreur grave. C'est totalement bien. Au moins, on va beaucoup plus poser l'intérêt artiste déjà. Au moins, neti alinga eboye. Ce qui attend comme héritier, a commis ça il fallait te mettre comme fan d'aboué. C'est au moins neti alinga eboye. Ba fan de la sco na oloba ka finga ki héritier, a finga ki fali parce que na succès ngoya. Te kasi bato musu succès comment na bongo faut ba lobelo na nenga mabe po bima kongola koma ne bongo do mama mabe fo ya loba po ba chaika siko monde ba chaika boy pese siko succès po na nenga mabe te mwana na pena ko finga no héritier na nini est-ce que pas bo fani pena be fali kane afandi wana akozwa ka mwana wana banda otinde pa ya ko fingela héritier migi tozala no pe bato fali kande afandi wana ki fali pupa na ye aigle na ye ayeka atindi mwana wana waya ko fingele héritier quand même tozala mutu na muta ko luka neni na obimela ayebi ke neza ifona bima na kombo afali po appuyer za lelo so héritier ba kangisanga tema na lobela fali fallait ko soutenir nga ba koma bango bongo donc muta koma na place na ye moko biki na djembela wana po fali ko fana tata na makaba contrat na za na ngote ba makamne na za na ngo na mutu te mwana mo nga kutu nazo comprendre ko identifier longine bien tonde ba kokaina comédien mo besu ki Jérémy so na ko kana ko maîtriser vraiment bien aya ba no finga héritier fallait atindi et ce pe mais non franchement to za na quand même pe ba tu mi gagner fallait continuer garçon pe na ki ko finga le fallait ça na batute fallait international to lo barape ba maramsu pe to tala kana to boité oui mais fallait quand même à international ako fana te kaka mo na moko boyo kende ke finga na héritier oui to boité azana droit ko finga héritier parce que héritier pas sa camarade na été héritier sa master net héritier ko bana ko boko le premier ti le 30 ko laisser famille na mobima na ndenga mabete na ndenge pena ya mabete parce que ba héritier na biso to yebi bango mwa kala nga pena yebi mwa héritier mwa kala ya kala ba sera zo pa na biso na sotimat na kaonatra ba na kaonatra ba yebi quand même tous ala mona ba respect moko boy ozo même vie privée ya mutu oye nango soki yo kena pa héritier ya mbayo emso ba ya mbayo to suka na balaba to na kwento ba betelo lisolo se ba melaka diamba na kacha lupango siko ya biso nini ba to ba otala biso ya bangoni po ya ko yisa bango après ko mela diamba siko esa nini akolonga héritier ça ka héritier après ko za na chambre de moi kutu ya zata na ndako wana la bongo ye adresse neza wapi o ya ye moko ya héritier kuteze bongo ya ye moko mike to sala mon pe no ba tout tala mutu mususu ayene bandi ko ba héritier po na bilo musu ne to sala bo héritier wana ka wolo ba bo so asili ka bia kangisa o po fali atindi ne yote ko nana wa bibiso ko misa ko ba bana kino déjà ce monde comme na niveau oli ka ba rouge belé bongo a trop signe simane kasi ba comment sala mige ba comment sala bongo comment ina minute yo ba presque ba garçon bongo ba comment sala bongo alinga se base beta c'était place mobo po ebi ke ba warion tant ya lo ba bongo netne mon frère alo ba sous le pena fana ne kaka ba bengi bango soki na hotel ni po ba no pesa binombo ba to finge la fali baza fali ba wario bazali mwana na te mto bima po ya ko lobela fali po ba ndima ke ye mtu fali mto tinde te fali ana batu o ba ko tele malelo pe ba bi ba chemi ba chesete pe ba chesete za te ke garçon ne mto ya pesa fali succès maloba nende mto ko tombo la fali ke ne afingi héritier maloba nende tombo fali mais non quand même to ça la quand même ba to réfléchir ya zo luka gaz na ya abi atali siko na minitio fali
fali auté ko beta stade de martyr héritier pa beta na odiembe la wapi dona kende koto pour que ba wario bazala mo ebele na beta mo mupanjo na critiquer héritier pour ceux qui n'est héritier mais ko kangisanga ba wario moko ba bimisanga place na za migi to za batu na bien mère to za batu. batu Quand on parle de Warrior, faut bien dire, faut tout préciser. Quand on parle de Warrior, on va directement Fally Ipupa. Quand on parle de Gaulois, on va directement Ferré Gola. Quand on parle de Kofifi et de Kofiettes, on va directement. Si vous makambo bateau ba Wario basala Fally pa bango te. O fanda Fally na afandi benet na minute makambo so to loba. Fally atindi nani? Héritier atindi nani? Est-ce que bikende to ça l'émission boy? Tant que comme na niveau ya ba biloko moko be bato ba ya na nini po ba finga ba na ba internet tout ça wande comme ba Wario. Wande comme ba wa? Ma belle to côté la ba vie privée. Net yo na minute yo côté la vie privée nana ya nana boduga. Ouais, moi aussi, na vie privée, nana Boduka, tu n'as précisé que nana Boduka. Déjà vie privée na ye. Nana Boduka, non, quand tu as vie privée, nana Boduka, tu n'as précisé. Na vie nana Boduka, à Boma, parce que pour alinga bureau ya. C'est là yo zani. Ça veut dire pour la vie privée, parce que c'est déjà privé parce que ils sont tout bien. Tout le monde est privé. Tant le banana ketchup yo zo lo barate mobali na yo bambanda. Cela veut dire quoi? Le lot comme on va na TV to moni batu baye. Pour bien ça que Fally pour pas bimane tel. Fally pour pas la net. C'est normal ça musicien. Attends ça va monter. Yoka, c'est pas normal pourquoi? Parce que toi tu as la musique. So c'est la normal ceux qui baye ko tanga combat Fally na mutu moko ça normal. Mais si ko banane ba mema mambango. Déjà pour na mettre fait non na mambo héritier. Héritier watanabe. Abimisa album na ye njela mona Fally Ipupa. Miange bimisa mona album ya Fally. S'il faut dire la vérité. Album a Fally album ya héritier bête album ya Fally. S'il faut dire la vérité. S'il faut dire la vérité, album ya héritier album Banzemo zaki reconnu Banzemo héritier vient de Fally Longwa qui déjà monique et a fana lukelo comme ça zongi na blo na yembaka ba check. Mais Fally pas c'est le nani abo héritier. Bo lukelo ba raison te migi. C'est le nani azobo ya héritier. Selon moi la comprendre biso ba congolais te comparer héritier pe na Fally. Mais oui, te comparer héritier na Fally pourquoi? Parce qu'il faut monter la paix carrière héritier ndenga mieli. Pour comparer kate bato boko comparer ta faire na Fally. Tongo chaka héritier za lekite moi la bato ene ka lobby lobby. Monika ko comparer bo chaka héritier Fally Jésus-Christ ayaka na sima ya ba Jean Baptiste ayaka na sima ya ba prophète belé mais bala kaka bango ke moi na mutu akoya ngano to sambela Jean Baptiste te ngano to sambela nani te to sambela Jésus-Christ héritier ko zappé parmi batu oyo ba yepo ba sauver pe musique à Congo. Et après moi je parle pas non héritier le qui tout le monde non. Nazo parler héritier parce que Fally pas coûter la vie belé le loi avancer la vie belé comme peut héritier le so qui chance de Fally akutaka bato le fa na TV moniken piana ayena TV lobi ke Fally asala kufo ke ngana otobi ke Fally kaka na choko et le Fally même na partir là oyebi parce que tala yo te so non yo intimisa makambo non yo kozaka na nya pa ya ona le rondimisa makambo to so la tête donc cela veut dire quoi déjà héritier na kiye na ki mwana nende to benga mwana na ki 7 ans de carrière so 6 ans na ye aye abetel biso stade de martyr et kasi El Piakalos pas bimi na Angola Piaka ya mabe na Luanda balobeli yango te comparaison ya Angola to sala ngote parce que Fally la première gêne à Betty Stade wana za stade te mamba première gêne ezate mamba première héritier pas sa première gêne na génération na ye wa Betty Stade de martyr donc soit to na Congo c'est que to comprendre pe que héritier pe c'est bon pour na ye yona lobi c'est faut to comparer mambo stade héritier yona lobi te tombo komi ko loba ke za première bongi bo bando bongisa yona okena Angola bo komi ko bongisa na ngala okena nyoso lo na mabe no okena nyoso mbala moko potenza muke mona sisa ba mambo na to ebele na yembala moko so da to kekuna to comprendre que yelo ko asala ki Pierre Kabolobi que ono eza premier artiste abeti ça na Angola congolais ça que to comprendre pe na génération héritier na des albums Fally na moni
Voilà problème na ça na problème na moto oyo akoma lokola il faut ba intoxiquer mokili mobimba po na ye non. Oh, mais de yo ko sepela te botoza na muta bongo na Congo. Te oh, basé belé. Nga sepela na vela biso le quadre ko rama muta memela biso. Te wana ba génération na te wana za papa bimisi bana. Wana za papa. Il faut to ba respecter ba papa. Poto kita na bana. So déjà mutu papa abotiye. Azo bangete papa aboti yo na mokilo bangete. Fali asa le ka finga. Te yebi sama so yo finga papa na bino. Fali asa le ka finga ka papa na bino. So ça boy debe za mulai. To na tamingite. To gilite loba po yo loba. So ki yo finga papa na bino. Bo papa ba ningo bangi o bangete. Merci. Soko ba do pona ngai mike pona vide déjà mambo ya ndako héritier biso tu ebi ndako héritier tu ezaka pembe. Yo loba ku te za deux chambres to 4 chambres. Bandaka ba leader rebelle to mona te ba yela biso maman cité du fleuve. Cité du fleuve ezaka dia ba boyi ba kombolaka, ya na bato abongisaka mbetu, ya na bato ba kombolaka toilette, ya na bato na le thème c'est mo héritier saka vidéo sinap na ndako na ye. Anniversaire c'est la mutunanda kune bino bossé la ba cité du fleuve so zongi pe sous fali pour pas faire na ndako ça na presse na macadam so ba roulage ba la pi fali zo comme zo la msaba na ye le héritier fa na quartier na cité mo résidentiel voilà au moment na schéma na direction Alexis ate na zongi nango po bango pe ba yo kapasi ba kisaka bato problème te zo comprendre c'est ça tenga na obakisaka na lobelo moko quand même ba musicien na biso ba opesa fier mboka na biso ba osa la fierté mboka na biso donc pona nga héritier vi na ye ndenga mena ngo na musique na ye na groupe na na atikala ka ndenga zali fali pe donc ndenge mo kande na kolo ba fali ndenge moko te fali na clair o acha batu o bazana po finga ka batu o mo bilo musubo loba ka osala ba preuve te ba preuve ezali tala première preuve mama pardon excusez-moi première preuve eza fali boki bango tout mare considérer bango taboki bango nje muto otanga liste ya selon yo soki ba boaki pardon nje muto otanga liste ya bava atangi bango bongo selon yo soki ba boaki bino seke ba chaka bino po finga ba o batindaka bango lo tu mona Valdi ça quoi neti héritier sale mission yo ka Valdi sale mission le bien héritier za na nyongo ya ba chroniqueur na ba journaliste tu ya Congo imagine toi Valdi Tambwe so assisté mission na zonga na moto chez bango azonga na moto parce na 4 baskets te azana 3 jeans te yo kanga ndeko nanga ana 3 jeans na 4 baskets te maleki pa ba ne héritier ke ana nyota na yo ba bongo héritier ka bela bato bambongo o sale le côté o kutele bo 8 200 300 400 500 wana ebi wana ba Kevin na ebi wana Kevin cheval ebi maman na ebi yango eloko moka na oloba biso ba kroni fuati nde ba benga to respecter ka ba biso bino ba kroni fuati faut boye ba ko sa musala parce que lelo chronique ezala sauter nga ko za pour musicien monté sala bato tu bossa ba nazala pour musicien mon côté monetinga nazala contre musicien monté nazala pour te oya sali musali ya malamu oya sali musali ya malamu tonzi tanga chik ba ko porter parole ate s'il faut dire la vérité azate parce que na Congo to na il facilité to na université monté ba porter parole donc même bato tu ba le kakawana ba lokwa biso mutuma ko vienne micro alukine kana ko mananga na TV na ko sa musala na bana bango te mutuma zo yo kosa ba donc so total libe selon yo selon imagination na yo garçon ndenga leka ki na télé pendant que finga héritier donc fali mutatinda ki c'est ngalité ezala ka pena bongo fali azala clan na ye ya ba atinda ko ba finga ba merci fali atinda mutu te mutu na mutali ngabi mana ndenge na ye po azo pemba na mutu te fali atinda mutu ko avancer s'il vous plaît ko avancer na nous avons des belé mingi ya koloba te to juste na ba point essentiel au fait de décortiquer pour na artiste na biso délire wana ya batu na bango ba finga na balinga ba musicien c'est pas bien toujours faire avancer musique na biso te so ko danger la biso qui danger na musique héritier kota studio yemba danger fala yebi danger bo na terrain na teki vraiment nani batu ba yoki c'est ça c'est très important toujours il faut toujours kola tokotala ka ba délire mo boité jeune mo bazo fingi ko batu après ko finga pe yo moko tozaka ka mokilisili peut-être pas avant finga ka yo mokilisili biso au grand jamais pour tobi ke ba ndeko bozo tinda batu ba finga biso pour to répondre to ko ba relation mo bo de l'ofo tozo dinga to garder vraiment le wadiema batu ko ba chancer mbimba batu ko ba chancer mbimba dimini nzambe ya balo donc to la tante to finga famille to finga motu jamais biso nde to tumbisa taba to vérité nde biso grand jamais donc so bo sala bongo na zonga impoli au grand jamais na vie nanga to le ba passer le grand car ya mbungu to ba choisi matata ange céleste patron to zana ba champion casque serika
champion. Tona ba Jimmy Chimanga, Evan Tumba. Tona ba Guy Baye na colonisateur de la SAP. Donc toi tu t'attends bana déjà to boti na mboko ba français mi balé père ba fille. Bon moi respect on a to respecter bana moi bien. Mara musuto ça la ba image bien parce que tout ça la pe mabe kala par erreur. Donc c'est ça. Briefing ya ki ngwana. Le autre moni la patronne de la musique congolaise Cindy Lecoeur a bimi boy pas répondre mutalo barati. Fali baba lobi. Na eloko yo. Vidéo ne kamusi batu nyoso komona mama Cindy. Oh le lozo représenter musique na biso valablement libana ya mboka. Le lozo sa musique na bien ba ça l'album Légende sous un album 10 sur 10 pour la chanteuse Cindy Lecoeur. Oh azal lelo image valable et ba chanteuse ya mboka na biso la patronne. Je confirme avec force parce que les deux à la chanteuse de mon côté, tu as la main à Kofi. Au bout, il a vu ce qu'elle a dit, les n'a pas évité. Ce gars a beaucoup menacé. Azana ba voiture à danger. À la tarabilamba poto, ma voix n'a pas poto. Il a précisé. Bilamba pendant au boté kana na chance d'Élysée. Donc, a mérité ba respect. Na musala na ye photo PC ba respect. Et puis azama na chango. Na nenga ma bête sur aussi chango aussi mbinga. Donc ba na chango PC ba zabiso linga chango na biso na po. Ba valeur oyo ba didi kino do PC biso. Ba PC musique na biso. Mboka na biso ba vena biso apocalypse 22 bazé belé ba na chango bazé belé ba Cyril Kina lelo ba Nikes Bayaka ba prêtre bazé belé na chango lelo faut chango wana to respecter parce que aéroport international na cause de la paix na chango donc tant moto na TV yeba ni nyoro ba to moni Cindy bimi pour ba di ya Manike o Manike de John yepe na bité so za analyste to za chroniqueuse les cas qui ba fait na bi fêté les cas qui ba fait belé. Pour Cindy Lecoeur le kabongo c'est qu'il dit manquement de respect l'équipe au Manike sali vis-à-vis ya Cindy Lecoeur ba vidéo ezali akomi à lobby pour na rappeler bino fali abimana Cindy de 1 oza choquant fali na moi c'était na ketchup bientôt ba bala na az artiste munene a mérité ba respect vraiment pour nga fali poupa ceux qui venaient aux entourage ka o wana na ebité c'est que mo mininga te c'est que mo posa na posa ba congolais ba répondre à yo aux arana pour ça va polémique wango mais vous ça la biso detika qui paraît non franchement mutoko la Manike na Alexiona na entourage d'ailleurs vraiment c'est que vous ça le ça tout le monde na biso ngodi comment mutoko comme na audace ya niveau ya oleka na TV que yo trompaka moi si na yo na Cindy non quel fait aleki fait rouge ma bé Cindy Lecoeur abo taraté oleki fait rouge ma bé c'est na biso oleki fait rouge ma bé au fini na changu masina wana fingi changu biso to belé ena batu bele ba yeda na viba na changu donc ngana wana ko finga commune batuti po to liaka na maboka batu wana ba pesa babota ba to yebiti au fingi na changu elo ko muta fingi kongo o leki ba fait ma bé après na yebiti sur la stratégie oh lolo c'est pour mission soirée ba fonctionner c'est pour azana batu fingi la batu impression par rapport à ça. Voilà Miguel, en tout cas merci pour la parole pour la mambo na tala ki yango esalinga moi passer lo mo kane na regretter makasi pour Cindy aiko répondre. Donc neti mama wana sœur wana wa otobimisa wa mambo belé à propos ya Cindy Lecoeur il fallait pas Cindy à répondre na makambo il fallait ka fanda kasi la sinenga fanda oyi batu musu za batu ko pesa bango gaste batu musu za batu moko pena ka ne ya ko kipete non okoza na mutema neti mama na maramni na ya malonga oya ko loba pena Cindy beti ndenge beti na yeko amikiti Cindy amikiti na degré moko azamu aussi. Est-ce que yo permettre que nous avons une relation dans le moko monter que na TV lo baki au trompe la relation aux considérer na mutu moko au n'habiter Miguel na ebi esali Cindy passe si ndenga yo lobana ke baba lobi ta lobi esali Cindy passe mais le quoi mutu kwa mama la batu surtout ba yeba ndenga zalaka Cindy ko komi kitati na niveau ko répondre moi swana te faka tika ye non azale mutu mais azala na ma ayi ba fait no leka soit boloko azala na talaka yemo ko loba baba lobi tano mutu soki eza batinde pa ba wario soki pa fali te ngana oloba ka exemple pona te yona oloba na oloba ka selo ka ne batunde ba oloba soki peneza ke batinde soki pa fali soki pa ba wario soki wapi taka ye moko na maloba ne moko oloba baba lobi ka kipa ka kokolo kutu pa leka loba imta no ba kipa te mais aleka bongo yo loba te tout à tous anon sindo bimo leki o répondre muta bongo de temps yo moko yebi ke obima na falite oyebi makaba ko loba bako ganga tanko yebi ko yebi angote do ono na tina kuto le katwe opesa ba explication po opesa mutu do neza na ne Cindy répondre a pesa mamo gaz
Et après c'est gaz badio surtout comme koloba loba non le faut ça gaz faut chrétien Sindi mais normalement oui comme bongo faut chrétien Richie comme bon ya chrétien ba tu ba na succès bango faut chrétien Kofi ba tu ba na succès bango bon soko olobeli Sindi te Kofi to olobeli Fali te olobeli Ferre te olobeli Fali te ata yo tonde to fanda olobeli gaz Robino Mundibu so olobeli bato la to wana succès te muto chao katibo muto zappé pour peuple congolais za ne bo mamba polémique ndia fan de la pena boneti mama finga wana et c'est intéressant ils a fermé vite fait qui répond biso les sur art c'est bon Fali ba na makamba Fali tout le monde a maniqué plus Fali aza okolo balini plus Fali en tout cas vraiment pour nga pena Fali soki pena ya solo soki na lobi te keza bon soki pena ya solo to lo ba ka ke entourage ya Fali soki za ba sous le ne ba oloba ne ba zo kwa soki ba zo kwa kize ba so po ya tanga trop sous le soki za ka yem tatinda ba en tout cas bon mekano ko zonga salon mama na sima ko apporter la bine le côté azala zalate Fali ozala ka Fali ozala ka aigle groupe wana ezala ka yango do mama na amemane loko moko te do ayaka ne ko bebisa image na bino pourtant ngoyo ba makamba propos na ezotala mso uza ko s'engager moko mais azo na image ya orchestre na bino bo bekano ko tiano mama na mupanzi atika po soki pazane pete ka ba warrior Fali ozano ka Fali ozane ka Fali mige message li pour la Kofi Olomide soki otala biso douleur wazana ngo vraiment vieux na douleur wazana ngo chanteuse oye azuye na C apesi fallait congolais monte apesi Sindi confiance s'il vous plaît Kofi andimé la Sindi et puis Kofi azara soka tchie maye le pa ya mutu s'il faut mutu na ko maloko la fleur mata akoma lumière projeter à mutu parce que même ba Fali ba bongote ba Fali mutu wera lubango et fallait aga maison mère wera considérer aga Fali te ndé sala ke fallait que na quartier la te mais na quartier la te Fali Kofi a considéré Fali abi nako commission artiste monene pe na projeter na miso bato vous comprenez le lo pe Fali za Fali c'est grâce à Kofi Olomide sur 100% to roche ba 89 le lo Sindi bato ba ndima raté biso to yebaka momi esani tala momi ba finga nini ba finga Sindi te mais le lo Sindi aza parmi les plus belles congolaises dans mboka na biso o représenter mboka na biso représenter femme congolaise libane ya mboka mais le lo Kofi wana aozo mutu na pasi ya commissaire oaza comme Sindi la patronne Sindi rozanga samité nde totalaka moi si na ola tabakar bani a comme c'est un niveau na lelo beaucoup mo critiquer beaucoup diminuer gaz na énergie au Kofi Bissé pour un artiste né message pour des vrais penza ami gagner mana mambo yo penza Kofi pe aka nenga fandi wana avandi kama na ochaka kana manike yemono Kofi ayebike moi si wana apetaka et de yemoko do tiba mambo ezo en plein na ba réseau na ba bazo lobelango moko na yemoko Kofi amsupe azo sekango parce que ayebike mutuni na ngako loba mambo na bi bato ba considérer on pone za na lobby a rechanger les maloba moi ka Sindi a fingi lobby ayo loba mama mala mpona Sindi do mama na yeba do to bisaka vie a garder ne silence bato muso za bato Holanda te do mutu muso za na posa ba chaye ka papa mona ka ndenga monika lobby si Sindi a lobby sa Kofi ba kangisa e 6-7 ya on to ba yango ka Gili Tormo chité vers la fin émission de tout 6 minutes loba mais loba bien eza question eza ouvert donc je temps redécortiquer pour toi acheter ouais en tout cas on a pour nga déjà il y a le bateau tout mingi parce que tout le monde sait bateau ba ebi que vérité si vous ya nango ya le bateau déjà c'est un abisso Sindi le cœur en tout cas l'honorable Sindi le cœur ou encore le bagave na biso le 4 accord man mo pa mo konzo moninga nesi na mambo ya vena biso Kofi Olomide en tout cas muto ba mambo le ki vena biso zo bozi azate mo vena biso zo bozi mambo to aloba Monda kindane bon muto ba so parce que tout le monde a le barasser Kofi Olomide o tati wata o nani donc annonce manika sali ka roya oloba ya danger azale loko manike wana annonce mokoti ya oloba ya danger ya Kofi Olomide c'est Kofi Olomide eloko ezala ngote pourquoi eloko ezate parce que bato tout balobaka lelo Kofi Olomide même ata nzambo azali kolo poni balobaka ke bato basala ka mama mabe basala ba orphelinat basala ba homme de vieillard basala boye pona kosunga Kofi Olomide aidaka combien de lelo bato combien o ba vie na bango bonga o ba famille na bango si na poto ngai lelo naza o lelo so bazala na poto pona Kofi combien de ba campagne basali Kofi Olomide ba justice par-ci par-là nzamba sovake non parce que c'est un magicien et non parce que c'est un marabout parce que nzamba azali kwa zo mona bolamu
pas au la batou mais quelque part bola mon zone c'est la batou mabe nga pour nga ba frère so ba nyama ko expliquer ko zone c'est batou c'est pas dit qu'on parlait de bêtises à la télé ko gérer maman tout ça non to zo ko finga ba maman to zo nga nzama expliquer ne mutu ke maman ya pe nyama ko fi za na ba argument maman c'est ça expliquer ka mutu ke maman et donc siko mike biloko abongo bo ba kufuta tina ke finga ba maman ba tu baza bongo asilika na télé parce que ba finga bêtises ya maman mais oui alors arrêtez de faire des trucs donc nyama ko luka ba argument expliquer ba tu ke Koffi Olomide à sa musicien oyo azwa 4 Kora ici là. Expliquez pas tout que Koffi Olomide ça ministère ou Beta Bercy, Zénith Olympia. Expliquez pas tout que Koffi Olomide aza les seuls artistes ou abimi sarabatu si lelo. Oh batu bazo benga lelo. Vraiment merci nous souffler pour na nyama ko. Oh facile. Oui ko finga so comprendre. C'est quoi on to lo boneti ko lo bani. Faire biso les raboter. Ngai tisko na ramoter ba pasi ba kosela makambo. Ekenga na finga mama fait rigolo. Mais vidéo ngo laksanga. Nga pena lebi valera mama. Ezala répété. Nga fana mama nga plus de 1 an à hôpital là nga la mukana nga. Siko valera mama bongo na finga mama ya. Nyamako vidéo ngo bene bima o bongo na finga. Bazanga mamba oloba. Nyamako ko ba argument pour na expliquer ka batu qui est Koffi Olomide. Siko neti biloko bongo. Koffi Olomide c'est un génie de la musique congolaise mais de la musique africaine. Il faut expliquer les gens qui viennent dans l'énergie jusqu'à maintenant. Notre yeux remplacé à Koffi Olomide. Il faut que la musique congolaise, la musique congolaise et puis africaine et non ça, ils ont sous-caté la musique congolaise. C'est la musique africaine. Notre yeux montent dans l'énergie pour les Koffi Olomide. Notre yeux montent dans l'expérience la musique pour les Koffi Olomide. Notre yeux montent dans secret la musique. Moi Koffi Olomide, il y a secret la musique. Quand on dit secret, il y a secret la son. Ayebi secret ya play ya nini ayebi secret ya kosala batu tant to ba lo mama bakoko kofesa na droit ya ko déclarer bakoko lelo mani ke zo finga Koffi parce ba bengani babi akoko akofite babi akoko akofite babi ay passé chéri te watanabe ye mani ke bosani ke mwana ne soki babi wana asenga aide pas batu tout asenga aide pas mokimo batinga ba bar c'est quoi maman to lo ba neti mani ke na sa finga héritier donc cela veut dire quoi Manike ndenga zawana a débordé ba place où ils en a battu batinda bango aleki a débordé ba fait afinga ba musicien nyonso manike nda zana taza ki torme manike so ba longoli mabe na ye pasa pena mabe afinga musicien nyonso pardon afinga le mutu nyonso manike kotala manike na ba go ya Koffi Olomide za pena de bon to entre parenthèses Koffi to entre parenthèses Koffi mobali ya Sindi ndenge bango balobaka. Il faut savoir qu'on fait ça dans la famille, qu'on fait ça dans la bana, qu'on fait ça dans la makambu. Sindi wana, azape na ba relation na ye, aza na famille, aza na bandeko. Oh ba ko permettre que oh ba ko peut-être ko finga mutu to le komi ko lekisa. Si on a loba. Ce qui finga mutu so ba finga ye fali pona ni ye fala recruter bato ba finga ka pe ya komisa ba parce que to yebi ke fali mutu atinda ka bango. Afinga ka pe fali. Oh ça la fali parce que ce sont des warriors. So continue à Facebook no. Afinga pe fali mona mwaswana afinga. So quand ndeko loba ki ngatika ki pardon. Afinga pe fali. Ça chevauchement pardon. So continue à réseaux sociaux au monde autant de fois batu ya fali baza ko encourager manike balatisi ba pété ba wangila ba peuple manipulé. Ba fanatique manipulé balatisi ba nini. Bino kaka bino bo sala batu bino ba danger. N'importe tout na bino anatika la mona te sika ba nani atindi ba to mettre game so nani atika ko zala bangote Michael Jackson ba benga PD plusieurs fois aux États-Unis donc mona Michael Jackson akangisa mutu ba benga ke PD donc mona Michael Jackson atinda ba to ba finga mutu ba finga kebo ezala raté kaka fali non oyebi ke tolembi musique oyo tika ngana epsayo na epsa bandiko batala ka biso oyo eza sur la vérité ça complexe madame na pala mutu te na lera la mutu te na lera la ya ve na ngai choisi matata Ange Céleste aliara la ya poison casque sereka dans la dame na pala mututi lelo so il fallait benga rapena Inosbi Michael Jackson musique à moka na raison obi ke Inosbi ona to mona yeba aventure mona na na mama na kumana mama musique parce que lelo on na ba makambo sala na ba action salaka na ba raconte salaka na ba plan au sala na ba succès sala na musique ana moto lobela kete rien ana ni porte-parole ba te bele ba ebiti l'autre lobby ni porte-parole s'il vous plaît ni porte-parole ni journaliste akabela ba journaliste là Inosbi ona
nana ba preuve ba massa musu na poto innocent virilaka 500 €, mais notre monde a poussé journaliste à comment niveau ya okumisa ye pour ba fingeli richi akumisa bo fingeli ferry akumisa bo fingeli fali innocent a grand esprit obi ngana obondo c'est de promotion gratuit nana numéro no to bien no c'est de promotion parce que mon musique est esprit ba musique na biso na qui les évoluer te bi finger ya vidéo to clôturer émission ouais donc on a le bagar en tout cas concernant un peu ça ba wario en tout cas bobi sa patron na bino fallait pour pas azadi a fallait nde bobenga ka soki aigle soki nani soki nini tout ça botika beaucoup miti na po ngapo nanga sindi fallait pas avant dernier moi ka ndenga lobi boy et senga ki aloba parce que trop c'est trop asa mutu oko matina niveau toucher ben intimité moko boyete o mutu ko simba te ben non et puis nana question pour vendre boyo mona ke balo ba ke mobali no bimaka na tel. Mais pour suivre, ce qui c'est réellement qu'il fallait mutatinda qui était, qu'il fallait réagir. Parce que n'a tout balobela fallait ba chrétien de mère. Je comprends. Ba chrétien mère. Donc mais si l'album pas souga fallait boire qui peut bang. OK, na souga il fallait qu'il expliquer parce que to beta qui concerne Angola et Simba qui était, to beta qui boire cela qui boire. To soit disque donc il y a le quota tout ça. Donc c'est ça. Pour moi, le Eric Kaz est bien. Eric Kaz est mambo na Zoloba. Eric Kaz Noko est mambo na Zoloba. Ya Willy Mouchen le véritable code Yamboka. Mon vieux Myrlène Michuri. Danger. Myrlène Michuri. Michuri ba Myrlène. Myrlène Michuri. Danger. Danger à Kolobate ne bisao. Delari André de l'États-Unis bisanga le là fort Delari na so là-bas. Maman bondé to lingaka. Edison Samba international na kati ya Londres mon petit frère propre. Massi la massa nanga depuis Kinshasa et puis na Jimmy Chimanga. Port de la Chapelle. Partenaire officiel. Jimmy Chimanga Port de la Chapelle Sungangai. Na yepo tu nazana de côté na elika musique Jimmy Chimanga Sunganga pena Orsi de la République. Orsi de la République tombe mona ka molobe bazo benda tina c'est Nicolo. Orsi de la République Camère puis na marché le Kemba Scarface André de Kinshasa Kesha Bilele na Turquie sala ngokaka poto sunga bayayo baza bazo ko kosomba ya poto te Kesha Bilele Kalo Boutique, le King of Swag. Pomba Swag, Kalo Boutique. Valimba la Cargo, na PC Bambote na Turquie, Valimba la Cargo. Et puis na Francis Modia. Et le roi des Amunda. Le roi des Amunda, Francis Modia, le roi des Amunda. Y'a na Jeep, y'a Pembe cheval, na bien un cheval blanc. J'aime la type propre, mais sur l'andé na Simanongo, ma co-faisa, ma trop collé. Et puis na Kevin Cheval. Kevin Cheval, Trésor Mbombo. Kawe. Trésor Mbombo, Kawa, l'Egri à Makaya, tout cas. Maître Dodichung, Bissotou, Nabi, qui m'a mouté Zabi, à Rolobakou, des athées, Anelka Bafosset. Beauté image, et puis Bissotou, y'a Rolobakou, tout. Makas, vraiment, les athées, Bambote. Merci, Nayo. Ouais, bah, remercie mes alliés, mi gagné, manazo. Remercier Irène Kidiamake c'est moté ma Gelor Beloko et non là na moni mettez le fait qui a ma copine privée ba bisous place aux alliés na moni John Dacosta Fernand merci na yo yebi kandeto sola mambango na bosanité mon vieux Kams Fatak Grand Nord yaya talakayo vraiment non c'est la maman belé auto sola on des okokisama ba mbote na la batu nyon surtout o ba yebi nga prophète héritier Mutombo depuis Afrique du Sud vraiment papa ba mbote na place Ozali na bosanté ba na El Mireb Mobimba vraiment ba bisous merci beaucoup mi gagné ma merci na Oxy de la République joyeux anniversaire aussi na Anelka ba Fosset merci na mino eza tumbata ba musique atekeba suka na idéologie ba nkai idéologie ba noko so za l'esprit ya oleka Sous sans esprit va la palette à la bisou. Le gérant tout le monde a la estimation ils ont resté branché. On est ensemble.